Qu'est-ce que je vis? Namoni batu ebele makasi. Namoni vraiment batu ebele. Tango namoni batu ebele, namoni bazola kisanga matanga ya notre frère Mike Kalambai. Namoni délégation ya batu apoto. Namoni balatisi bana na uniforme. Namoni ba micro. En tout cas, ezalaki événement moko munene makasi. Na matanga wana nayaki komona kaka pasteur moko o azaka na 7e rue. Bato bako comprendre. Il paraîtrait qu'il y a déménageur. Esprit bandaki kotelenga na bien aimé na vitesse moko fusée kosa. Et moi j'étais en train de regarder son esprit ndenge bandaki kotelenga na. Pasteur wana ya lumete yepe abanda komona ndenge nini esprit ya Mike Kalambai ezotelenga na. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure, vous a donné l'opportunité de me suivre encore dans notre chaîne Feza TV officielle. Je suis là maintenant, je vais démarrer tout par la grâce de Dieu. Nalobaka shalom naba nanzambe nyonso, shalom naba obandimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tant nalobaka shalom, c'est qu'il na na casquette nanga ya bonzambe. Je bénis le Seigneur nabatu nyonso oba kozwa vidéo oyo pe bako partager. Et comme ndeko na biso ona opesa message lelo pona ye message o ekotaki pona ndeko na biso ona kotanga kombo tout à l'heure là notre frère Mike Kalambai. J'espère que ekokomela e. Et comme c'est un message qui vient de la part de Dieu, je sais que ça va faire quelque chose dans sa vie et Dieu va se manifester parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Merci beaucoup. Je vais seulement vous demander une chose, de vous abonner. Abonnez-vous sur Feza TV officiel et là, vous allez retrouver Mama Fa. C'était la semaine passée, kakaya moi oyotozali. J'étais vraiment fatiguée. Nazaki akolemba. Mais na sala effort, même si je suis fatiguée, esprit nanga ezala en prière. Même si je m'allonge, na sala effort que esprit nanga toujours ezala na katia prière. Et j'étais en train de prier, Nabandako prier makam nanga mususu. Directement na sentir fatigue ya ndenge mususu na koti na profond sommeil. Tant on a koti na profond sommeil nangai, qu'est-ce que je vis? Namoni batu ebele makasi. Namoni vraiment batu ebele. Tant on namoni batu ebele, namoni bazola kisanga matanga ya notre frère Mike Kalambai, notre papa. Namoni délégation ya batu apoto. Namoni balatisi bana na uniforme, namoni ba micro, en tout cas ezalaki événement moko munene makasi. Et na kati ya ndoto wana tango nazomona matanga ya ndeko na biso Mike Kalambai, naye komona bana na ye. Na matanga wana nayaki komona kaka pasteur moko o azaka na 7e rue. Bato bako comprendre. Il paraîtrait qu'il y a déménageur. Côté à terrain à 7e rue. Naya komona pasteur wana. Mais na kati ya ndoto na bandaki kokoka kolela Mike Kalambai te. Je sentais la paix à moi. Je sentais la paix. Alors qu'est-ce qui s'était passé pour toi avancer? Na kati ya ndoto wana nazomona pasteur wana ya 7e rue. Et lorsque tozaki na matanga, esprit ya Mike Kalambai e bandaki kotelengana. Esprit bandaki kotelengana bien aimé na vitesse moko fusée kosa. Et moi, j'étais en train de regarder son esprit. Ndenge bandaki kotelengana. Pasteur wana ya lumete. Yepe abanda komona ndenge nini esprit ya Mike Kalambai ezotelengana. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Pasteur wana azalaki ko veiller na esprit ya Mike Kalambai po aeba na kokanga esprit ya Mike Kalambai ndenge bandaki kotelengana. J'espère que bato ba yebi mamba monde a spiritualité, ba bazwa grâce ya ba vision, ba comprendre makamonga na loba. Et moi, j'étais en train d'observer. Pasteur wana ngana banda komona me azomona ngate. Do azalaki ko veiller na esprit ya Mike. Et esprit ya Mike ezaki na vitesse makasi. Alors na kati ndoto na bandaki ko regretter loko moko. Nazolo banga bi sko tala ndenge Mike Kalambai akufi. Est-ce que Moïse Mbie akoya na matanga ya Mike Kalambai avec tout ce qui s'était passé? Regret nanga ezalaki kaka wana. Tango na situki directement na sentir kake nazaki na attitude de prière. L'esprit m'a dit prie pour lui. Na lamuki na bandi ko prier pour na Mike Kalambai. Tant na bandi ko prier na tuni na bandi ko prier kaka ko prier. Esprit ebisinga te.
lela mawanzambe likolo mai kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer la miséricorde de Dieu sur la vie de notre frère Mike Kalambai. Donc je commençais à prier. Tant qu'on a cité comme on a dit, Seigneur, aie pitié pour Mike Kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. C'était à 4 heures du matin. Maya misu ezo katate na bandi kolela. Seigneur, aie pitié. Ta miséricorde sur la vie de Mike Kalambai. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ezo katate. Et puis, il y avait un moment que je me suis stoppée. J'espère que tous en avez intercesseuse, intercesseur. Prier pour parce que moi, je suis une intercesseuse, pardon. Et quand je commençais à prier, et ça le quoi Saint-Esprit a pu signer sujet. Tant on a kati, je demandais encore au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais encore dire? Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Alors, yebi sanzambe, si réellement ayebi Mike Kalambai, si réellement Jésus-Christ apona Mike na début à carrière, tant on a no Mike azalaki lokote, tant on a no azaki célébrité, yebi sanzambe wana ayoke la kaka Mike Kalambai mawa. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit pour na banda ko sambela na mbetu, abisinga longwa na mbetu kita na se. Na lingaki na fukama. Esprit abisinga te, lala tolo na se. Et je me suis plongée par terre. Na continua ki sije wana. Na continua ki requête au Saint-Esprit apesa kinga na bandi ko bandela. Ngabi Saint-Esprit de Dieu merci. Seigneur, si réellement oyebi Mike avant qu'il y a comme un célèbre, si réellement oyebi Mike Kalambai obiso toyebi lelote opona ye, Seigneur ta miséricorde bien aimé. Soki kana lobi mawana nzambe likola Mike onga kolela te. Je faisais que pleurer, Miami Soumoko okako supporter. Et puis quand ça me monte, c'est naturel. Et m'attaque naturellement. J'espère que bato ope, mi bale mi satu na makamba bonzambe, o bazwa temps, o bazwa ngolu parce que ça grâce, que nzamba koti la bango ba message à ko intercéder pour na bato, ba ko comprendre eloko nga na zoloba. Et Saint-Esprit a tondi ça qui mawe belé na mutema nanga pour na ndeko na biso me Kalambai. J'ai commencé à intercéder pour notre frère Mike Kalambai de 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et journée wana nazaki lokwa mutu azaki en deuil. J'étais toujours saisie par le Saint-Esprit. Je voulais dire ceci, il y a d'autres personnes tant on a que j'étais saisie par le Saint-Esprit. Et zakaka mutu oyo azwa ngolu ya kozala messager de Dieu, ndia ko comprendre Saint-Esprit akangara bato en otage ndenge nini. Pardon, je m'excuse. Ezalaka na volonté na ngai te ya biso te oko comprendre te osa vraiment saisi parce que c'est Dieu, il est le maître de tous les esprits, de tous les âmes. Le message c'était ça pour notre frère Mike Kalambai. J'espère que mutu nyonso oyo ako partager vidéo ko komisela ndeko na biso message nzamba kozanga ko pambola ete nalinga yina bakisa boye na bato apoto bato ebele babengaka nga mafa na moni boye surtout na monde na biso ya théâtre mama fa na moni boye tala na loti kingani boye na loti entel mabe bien aimé ezalaka orgueil te ya koloba ke biso nde toza spécial poto ya kopesa ba message ya bato non ezaka te ke toza spécial tango yo pe ndeko zwi message ya mutu kobomba ngo te parce que eza compte bancaire na yo te. Sala est fort, comme il c'est la moutouana message. Parce qu'il y aura un jour, Dieu va nous demander. Na pesa comme message à Zuma. Oyebi saka ete. Parce que lelo Zuma zo telengana. Tala esprit à Zuma place zo souffrir. Okoza la fouette. Nzamba zanzamba ordre. Eza na armée oyo eza na ordre lokola ya nzambe zati. Ba ange o ba kopinure ba sali. Ba za très colérique. Ba ange wana o ba ko jijaka biso. Baza batu moko ekozala somo, j'espère que biso soto tangara Bible. Ndeko, isika oza ozu message ya mutu komisa. Netinga naza na nga banki ti. Na fandi na message etungi singa na bengi papa Zuma yaka na natika message oyo ya papa Mike Kalambai. Donc c'était juste ça pour notre frère Mike Kalambai. Avant nanu nasonga simana na benga papa na biso Zuma pona kolekisa message oyo. Na benga ki moko ya ba journaliste ya monde ya YouTube. Na tindelie message. Na ebisie papa edenga pona numéro ya Mike Kalambai. Parce que naza na message ne oyo ezotungisa nga il faut nga na tikela ye. Mais apesa ki nga réponse te. Mais aza bras droit. Aza pe na numéro à Mike. Il pouvait faire aussi quelque chose pona kutana na Mike. Mais il n'a pas fait ça.
alors namonaki na kosala ndenge nini nabengi papa Zuma po lelo bozwa message oyo ezaka po na sentiment te ezaka po na lolendo te na beti pe mwa baporte na bato mosusu comment na kojoindre Mike Kalambai po na transmettre ye message yo parce que eza ya ye. Mais les gens n'ont pas voulu, je ne sais pas. Tant que bato célèbre, bato bazara na facilité ya kokomisa mutu, lokwa ba protocole, ba pensaka nini. Yo kansika soki nakutani na mutu na c'est pour l'argent, non. Mon patron c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba futaka kitoko koleka bato mokili. C'était juste pour nakopé sa message et puis pour nako sauver. Bien aimé, je voulais dire ceci. Au moins temps nzamba ola kisayo makambu ya mutu. C'est qui façon que eloko elingeye la ndeko na biso à l'avenir. Nzambe akosepela na ngote. Alors nzamba tala katena kitsa message pas un tel. Ayebisa ye parce que soué nzambe zakato telengana te. Soué nzambe zalaka mulimu na biso un jour et se retrouver na sika ya pas cité. Te. Yango moni apesaka message nzamba lingaka toujours ko avertir yebisa kingani boye yebisa kingani atika dis un tel de se repentir. Et je voulais dire ceci à Mike Kalambai, mon frère, si tu me suis lela kaka mawa nzambe, pleure la miséricorde de Dieu dans ta vie. Yebisa nzamba yo kelo mawa na lobi kaka onga na moni na bakisi te na longolite yebisa nzambe ayoka kaka mawa. Bien-aimé, mokili ya kozala célèbre eza facilité. Célébrité oyo tondi na ba réalité belé. Célébrité oyo tolukaka succès. Eza monte moko facilité. Lorsqu'on matio comme le col en poule, le diable peut akolinga aluko kaka. Et si tu n'as pas une vie de prière, c'est la mort. Nalingi na zongela ya momo. Le col na kati ya message on a mona ki le quoi 3 pasteurs. La mort de Mike Kalambai. Le pasteur, le pasteur y a limité avec Moïse Mbie. Papa Moïse Mbie, tu es de Dieu. Topona makava to koma na célébrité, o to koma na mokili. Nzambe déjà quelque chose. Mike Kalambai c'est ton frère. Je ne sais pas ni bo vivant ni ne sais pas ça. Nzambe nda ebi réalité ya rancune na bino physique et spirituel. Et tant que déjà nzamba la kisinga ya koloba parce que nandoto je vais dire ceci tant que tolotaka ezalaka bisote c'est le Saint-Esprit qui parle à nos places. Je voulais expliquer à quelqu'un. Tant que tolotaka ba maloba mususu toloba na se ndoto ezaka ya bisote ezaka Saint-Esprit yenda comme dirigeant parce que tant que tolala na profond sommeil ezala le quoi déjà to kufi oza ebembe oyebi elokote esprit na yo skonde Saint-Esprit abimisi yango abandi kola kiso pe ko taliso makamususu. N'a expliqué na ba bébé spirituel. Tangu déjà na comprendre que na kati andoto nazole la kombo ya Moïse Mbie par rapport à liwa Mike Kalambai kolinga te na malheur moko boye na kufa moko boye o regretter nango un jour. Non mon frère. To ebite nini c'est pas ça. Mais regret wana na fandi na sali analyse, tu dois pardonner ton frère. Tala ba parcours a malamu bolekisa na Mike. Tala makamba malamu babitumba malamu oyo lekisa Moïse Mbie. Tu pardonnes ton frère. Parce que kolela ana kati ndoto ka na malheur ekomeli Moïse et Mike Kalambai. Est-ce que Moïse Mbie akoya? Tala déjà. Mais mon qu'il est monité. Nanu pe comité. C'est Dieu qui m'a montré ça. Papa Mike Kalambai, je reviens sur toi. Ça j'ajoute comme conseil de tant que corps du Christ. Oui, le monde nous propose plusieurs choses dans la célébrité. Mais il suffit qu'à to raisonner place to banana nzambe. Il suffit de raisonner na ba mangengenge koluka nzambe a facilité, il y a de sacrifices pour comme Mike Kalambai yo koma lelo. Il y a de sacrifices mon frère. Ngana yebi. Ta mususu kendo beta concert mo mpiaka mais tu n'as pas de choix. Ta mususu so kuta studio moko boliete bomeli maya lobo. Mais tu n'as pas de choses qui va sacrifice. Oh, il fallait les capots comme célèbre. Mon frère, zongela nzambe. Gloire des fois, gloire et ça la raqueto, c'est déconnecter la présence en nzambe. Gloire. Gloire et l'oro moko eza puissant. Papa Mike, to zongela nzambe. Plaire encore la miséricorde de Dieu.
na kosenga na ba intercesseurs nyonso ba tolinga mai kalambai émission boye biso ba interprète mai kalambai biso ba porte-parole ba sankara ya mai kalambai. Je cherche de vrais sankara de mai kalambai d'intercéder pour lui pour na message on nzamba pesinga. Wana ndoko zala vrai sankara. Zala sankara mai kalambai dans la présence de Dieu, c'est très important. Kozala sankara mai kalambai te pour $500 ou bien $1000 ou bien $2000 yabato mokili. C'est Dieu qui paye. Abeda chou l'équipe abeda chou nyonso, c'est le Dieu créateur. Tout le monde a sankara belé awa. Mais lorsque nzamba zoya ko pesa ba message na kuzwa Mike, des fois bozwa katata ya okangami soutien koloba Seigneur, soutiens ton serviteur. Seigneur, yo kamawa, nga na intercéder, mais to solo la te, to monana te. Loko les amusala nanga, na ebisi le général de général, le créateur, je dis à vos ordres, je dois le faire et je dois prier. Misuna biso ezipa manaba gloire à mon kili, papa Mike, tout va passer. Na leli makasi komona mulimu noko telengana. J'ai beaucoup pleuré. Oui, des fois to kumba makana ba tempête ya mokili. Barando a mokili. Tant tozaka susu na nzambe te. Nde tokoma kataché. Toyoka ka moto ya bilobela ya bato mokili. Mais lorsque tu es ferme dans la présence de Dieu, ata mokili est pliblio na YouTube ndenge nini. C'est le Saint-Esprit qui va te dire que Mike, calme-toi. C'est le Saint-Esprit qui va te dire que Mike, calme-toi. Moi, le Créateur, je suis avec toi. Ne réponds pas, ne dis rien. Mais tant que tu se déconnecté, pardon, la vie de prière, de to koma kana ba banalité à ko répondre de foi de démons de ces mondes. C'était juste synthèse ya muke ya message onga nazwa ki pona ma kalambai. Et je continue toujours dans la prière ya ko continuer ko intercéder pour ne parce que tant on nzamba la kisio muntu. Ko kansata la kisio ka po yo zami do danger te. Exact tâche na il faut continuer à intercéder. Et à comment sujet à prière et à vie nanga. Mon frère, lorsque mon Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a une intercession. Il y a mi balemi sat o bakozwa message oyo. Ba balinga ka Mike kalamba ya solo. Bakoyo kapasi. Ils vont intercéder avec moi ensemble. Na banda kuna bango isika nyonso bazwami. Mon frère, attachez-nous à Dieu. Mitu kamapango. Voyage poto. Okoz atana jet privé, ça va passer. Mais mulimu mamutu. Ce qui est côté lengana. Après avoir côté kamokilio. Ezaka souffrance makasi. Je continue toujours. Pe nazo continue kolela mawanzambe. Likolo ya papa na biso Mike Kalambai. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était juste message on a kokai kopesa. Bo s'abonner et ko salanga bien makasi. Bo s'abonner au pire ko komelanga. Si tu as quelque chose comme songe, oyozo comprendre, viens, on va partager ensemble. On va compatir ensemble. Merci beaucoup. Na papa Zuma, li pasa nanga o mafa. De bozala na papa Zuma bandako sala bien. Tozonge la featuring na biso eza, on est toujours ensemble. Mais moi batan ba responsabilité ba makamo susu. Ndezo boma mais to sala effort, bo soutenir biso. Bino bolingaka, yo na papa Zuma, buena bo soutenir biso na papa Zuma. Nous allons plusieurs difficultés, mais soutien des ozanga biso. Tous a besoin matériel, tous a besoin de caméra, de perche, tous a besoin de plateau. Plateau moko boya bien, bo fandi, bo à l'aise, et ko zala bien pour na lokumu ya nzambe. Yo zakarana mbono ko somba ba champagne. Mais ce qu'on soutenir bat po ba sala musala ya kolobela makambu de la part de Dieu, nzamba opambolo. Yo pesa ka prophète na bino, prophète na bino so kasisi o pese bon akecha tirbo na kopo. Ameline tirbo na kopo. On dit mi ke oyo sungi wana ke pa nzambe. O ata sali ba bêtise na e esa eloko tenga na bina pesi nzambe, détrompe-toi. Détrompe-toi. Oloni na mabanga.
Soutenez-nous et Rosalabé Makasi. Là, je salue Franck Kapend. Coach Franck Kapend. Je te salue, mon frère. Que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment à Pambola, Franck. Tinambe, je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Merci à Papa Zouma. Nzambe nanga Pambola. Papa Zouma pour la volonté. Oh, Yesus nda la musinga lelo. Mama fa. Nzambe nanga Pambolé. Nandenga pesier déjà motivation lelo. Pour na transmettre un message. Oh, de la part de notre frère Mike Kalambay. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.